Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bissopé par la grâce de Dieu, on va très bien. On va toujours que non, kola la kola muka isa habitude. Alors, ils ont juste comme nzambe parce que mingi petula la ki na bango, bakute na ba situation ya ndenge na ndenge. Alors, on va toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer partager, ceux qui ont la liboso s'abonner, et ça vraiment bien makasi mingi, voilà. La grande famille, famille Libota, shalom, 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 shalom. Ba bon dimanche, na bino nyonso. Ba mpo ishu, ba bonjour, ba shalom, na bino nyonso, si qu'ils ont bino partout dans le monde. Voilà. On est ensemble, c'est-à-dire que non, ba bon dimanche, sous soandeko. Alors, les anga wabino BBC Mpoi. Ceux qui ont la liboso s'abonner. So écoutez la vidéo na biso s'abonner, n'hésite pas. Vraiment quand on place na yo parce que vous n'avez jamais déçu. Voilà. Le tout dimanche le 9 février. Je crois que les biso peut-être 20 jours pour tout 6 février et 2025. Oyo ikozonga kali susute. Malheureusement, ma conscience abatou et zozonga en place. Voilà. Titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni, la grande famille. Eloko oyo namona ki bandeko ebele ba binga lobi. Ebele pe batinenga ba capture, ba séquence, ebele vraiment. Ba msupe na répondre bango na message. Ya koloba ke non. Merci et surtout on n'a pas vraiment le temps, na minute oyo. Tout ça vraiment on attend, il y a ba sotisté, il y a ba bêtisité, il y a ba polémique, surtout bisopi tout ça la monde on a té. Famille Libota, famille Libota, famille Libota, focus. Ce qui botali, vous allez voir que non tout ça vraiment coincé na ba événement, tout ça vraiment coincé na Belle Vie télévision. Bellevue Production. Tout ça vraiment coincé lorsque nous avons tout ça coincé, c'est-à-dire que nous tout ça coincé n'a pas makambu ou encore ba préparatif. Ou tout ça na ngambu na biso. Le 29 mars, il y a un événement moko il y a na habité sur une banini. Le 29 mars, il y a un événement moko il faut réussir. Ah oui, événement à le 29, où il y a 7e anniversaire, il y a Bellevue Production. Franchement, famille Libota, il faut réussir. Degré de force, il faut réussir. C'est-à-dire que ceux qui botali depuis avion et atterrissage, ba matière à bouzo, ba moko koti. Pour moi, ils ont juste pour na quoi embrayer. Biso famille Libota pour na nini pour na ba makambo toza nango na ngambu na biso na Bellevue télévision. Nous avons notre film Otozotala na titre ya second choix toke sous pe na Candy Star toza na film na biso Otozotala na titre ya ma sœur. Siko botala ba makambo wana ba événement mususu ba surprise mususu eze belé Tokyo lobela ngona no awate. Alors pourquoi pas famille Libota?
tozala nanu focus nde eloko vraiment nayeli mais avant nakota vraiment na mozindo ya lisolo na nga la grande famille bo aimer bo partager botika ba publicité esila bo zaper yango te s'il vous plaît na bolingo ya nzambe bo zaper yango te bozolanda la grande famille. Alors avant nakota nanu na lisolo na nga promotion irataka te, promotion vraiment irataka te. Totalaki 4e épisode na biso ya film ya second choix. Na ebité soki attendez la bonne atala parce que lobi vraiment nazalaki coincé na niveau moko au sepelate so botali pe lobi na travailler ki penza te. Film ya Candy Star, ma film ya ozo ya natala. Candy Star izawapi Candy Star. Yeah, voilà. Film na biso ya Candy Star, je crois total kaka premier épisode. Ya kane peut-être na lobaki, dobi bachilaki biso deuxième épisode te. Pona nga na souhaita ki yango ya kolobaki non, babanda kolekisa ta intervalle à 2 jours na Candy Star. Bon pona nga. Parce que tout à l'heure qui déjà premier épisode de vendredi, hier c'était le samedi, bachilaki biso deuxième épisode on va dans l'exata intervalle à jour moko de bachili biso nani épisode où ekolanda. Voilà, on est juste penser nango bien souhait nanga voilà quoi. Alors na Bellevue télévision na film na biso ya second choix. Tout le monde qui va aventure eleka ki lobby. Tableau oyo et betisa kinga vraiment ba tableau o penza et ça qui penza que non na lobela et ça qui tableau ya o na lobela vraiment et ça tableau ya décor na Naomi Ngolela. Naomi Ngolela aza plus âgé et pas mobile o eza décor mais toujours mon façon décor azo traité. Ngai mama BBC je me suis demandé relation ya moi si ou aza mokolo pas mobali ba manquement au décor azo sala ba manque ya considération moko boye donc langage facile c'est juste une question on a zotuna bandeko basi o babimaka na ba mibali o baza baleki epa na bango ne façon ba traitaka bango c'est juste une question je veux savoir parce que décor Poutine pas ebaki kotia décor wana mais non ce qui te koloba to kota na kati ya théâtre décor il est à féliciter parce que à côté na personnage o yazo pesa batukanga et azo interpeller malamoko bino basi o bobimaka na mibali ya bana mike tolanda après na ozongela bino bandeko bozala wana naza vraiment na makambo koloba naza vraiment na makambo koloba après promotion na biso voilà déconner finalement yo anani yo zani dans le miso batu décor pas bon wa miso na même na morgue na ke gagne na morgue. Merci. Est-ce que tu veux juste papa oui la miso OK donc finalement d'accord c'est un zo sac na yakas ndezo noko na yo fa bibi nazo sac il est selbe pour ni ko vraiment abeta mwana ya ngate loko bota na ngate do mwana na mwana ngate non tamika mwana yo ali ngate lisango ndiye na irresponsable na faina mwasia mwana osupu yango oncle message mwana non oncle bon yé on a ba moni papa o pesa ki soni parce que na niveau to komi atoti na bi oti biso to solo mto kufa na ete zongela boulot papa moto ba kisema ba bande na yo zongela boulot abwamte ya esiko c'est pas normal bote kame vandana bote kana ba kisoni mo tika on va comprendre ndeko edenga
So ngamo ngani na salte. Na contact na. Where contact na? Tell contact kwa. Yo, omo No so ngalo kuna. Papa c'est bon, tu tika. C'est bon. Tika boy kuna. Oh ba plan bio ko ko to C'est bon, merci. T'es parti tout de suite ba. On dit bon moment tu ça bien dit. Non. Agitation la ligne en haut pas non. Vous allez assumer Ah ça c'est bon, tika biso to sur encore. Tous en concentré. C'est bon. Ah ouais, tout le. Nga betizo na olinga ngotengo lela. Natiki kaste bino lobela e. Nga za la aveugle na bolingo te o la mouette avec nga bongo te. Non lobeli kasuna. Taba noko na bino pona bimisa mona na famille bino na pied. Et c'est ngangani. Si on muto pia nga ba retard o nyoso te. So bimisa ta 3000 nga ke na famille na bino e chanzeni. Fonga elongi na wana. Seka. Oseka libana motema te. Lia. Ah moi na mnoko. Bolingo na motema po no linga na continuer ka kolingo. Po ko la te. Tanto yo mama na moya tayo mo bibi. Tu vendo. Bandeko, bomonaki place wana noko ya Naomi ayaki manquement oyo azwaki pas de corps. Ma question, ba relation yango ya mwasi mukulu mobali mwana nde kaka boye. Bozwaka ba manquement ya boye, bozalaka na un mot à dire te. Franchement Poutine merci parce que oye ko dévoiler oye penza ko tanda penza ba relation o na mesa. Donc botala mbinga ya Naomi otali mobali, il y a pas match. Il y a pas match. À quoi bon? Il y a une relation à boire. Oh, nous sommes comme ko manquer famille na yo na miso na yo. Donc a komi likolo na yo, boyo kapé décor azolo ba ke oh nyonso yo. Soko pesinga déjà 3000 na tu connais finalement yo anani. Yo zani. Toi mais ça va tout décor pas bon. Ouais, miso na même na morgue, na ke gagne na morgue. Merci. Est-ce que tu veux juste papa, ouais la miso. OK. Pourquoi wapi finalement d'accord. C'est un zo sek na yakas. Ndezo noko na yo vanda. Il est celle pour ni ko vraiment. Abeta mwana ya ngate. Loko bota na ngate do mwana na mwana ngate. Non, ça comment na yo. Kali ngate lisango ndiye na irresponsable na faina mwasi mwana osuku yango. Oncle message mwana. Non, oncle bon hier on a ba moni. Papa o pesa ki soni parce que na niveau to komi. Atoti na bi oti biso to solo mto kufa na ete. Papa ki zongela boulot papa. Non, moi to bakisa me ba bande na yo zongela boulot. Après te esiko. C'est pas normal. Bote ka me vandana. Bote kana ba kisongi mo. Tika. Oh. On va comprendre ni balé. Ndeko edenga sa. Oh. So ngamo ngani na salte. Na contact na. Where contact na? Tell contact kwa. Yo, omo No so ngalo kuna. Papa c'est bon, tu tika. C'est bon. Tika boy kuna. Oh ba plan bio ko to C'est bon, merci. T'es parti tout de suite ba. On dit bon moment tu ça bien dit. Non. Agitation la ligne en haut pas non. Vous allez assumer Ah ça c'est bon, tika biso to sur encore. Tous en concentré. C'est bon. Ah ouais, tout le. Nga betizo na olinga ngotengo lela. Natiki kaste bino lobela e. Nga za la aveugle na bolingo te o la mouette avec nga bongo te. Non lobeli kasuna. Taba noko na bino pona bimisa mona na famille bino na pied. Et c'est ngangani. Si on muto pia nga ba retard o nyoso te. So bimisa ta 3000 nga ke na famille na bino e chanzeni. Fonga elongi na wana.
C'est quand osenga libana ya motema te lia yango na munoko bolingo wana motema mpo nini olinga na continue kaka kolingo po ekola te tanto yo mama na moya tayo mo bibi to vanda ta relation à Boué, la grande famille, pardon. Relation à Boué. Ce qui vraiment bandeko basi souffre ka Boué. Eza ko tula to eza nini. Bandeko. Boyebi ke no tableau ya Naomi Ngolé lana décor. Na osima mitu, na osima mutu na oloba ngamoko na bité. Soki nde boye banango batritaka basi na bango ya ba mama mikolo mais non ils ont respecté les femmes vous devez arrêter franchement bomi pe ça respect bolanda siko soki aza na base aza nango c'est grâce à moi je fais tout na époque on ozala na musala aolia aomela n'importe où musala ekufa aolala pe nzala nanga mais ça ne suffit pas nakoki obotola yo te droit parental na yo mwana na yo il va bénéficier na affection na tie libanda mwana ngai yo mama leki na ye omilobeli ke te aza charge pour ndako na bino bokoko supporter charge wana ta peser kolia na ye et ta provision divisée par 2 place na yo là ye ka banda ko par 2 bolanda nini ka monda ko na zui Sylvie nani lo na nga mama leki ne me mama ne azaki Sylvie ngolila le mimi mono ne fona libumu est-ce que na singi sécurisé c'est mieux azala omoni ko kaba ya musika okokutana na 10 000 francs moyo tena na ba réseau te otinda est-ce que na simbi sécurisé osimbisa aye na mokili na pesi libéré est-ce que na saka to kabo la Sylvie alors ko la ndeko kabo la skoko nani mona komi moto baloba bien mona so za libumoza ya yo mais so ye na mokili komi ya ba no kino da mabeti otangelinga maternité la kisike o la kisinga ke c'est ton enfant ko zo bongo ba ye na kabo ba melo kwa kolio o la kisinga ke c'est ton enfant yo ko lo bate ne fait pas na ngoyo vendre ti ma mère yebi programme na ti ma mère et bon yo bengana ye aussi on te ko vandisa ni garçon no alwe na qu'est-ce que ça a à voir na ye Qu'est-ce que ça a à voir? Ce n'est pas que la ko mukino lo ngablo na misade ko ko yena lo ngablo na misuni. Ngolila, est-ce que tu t'attends parler? Attends, j'ai en face de moi une mère ou bien une maman. Non, comprends le biloté. Moi dans un yo posa mo mki. Yo so mo mki. Na age na yo. Yo mo ko vanda teke bando bakete, ko lia na yo ko ni no nyo so le fokaye. Na âge na yo mo ko tema te pour se débrouiller pour yata na mo lipa mo niana ba vanda on na ba poto bana ba âge na bino bo futa ba na mita bana ba âge na bino bo aza suka sisi classe ana mo coup de même bo sala kuna on sala mo za faciliter mo na clean na on mo problème ti mais bino âge so ni kata mutuka non ça ti musala salité sala bo non ça te ya mo na comme ko se plaindre ngolelo yo ka sonité tango lo ba ke mo na âge yo azo épauler te on a besoin salani espace ezala ngolelo Sylvie. Ezani ni Congolela. Oh maman. Donc yo loko nino ko ridiculiser famille. Ozu mobali no ya mwa muke. Kozo mobali za ridiculiser la famille. Ozo mobali no wana en charge. Mais ton enfant, ton sang, ngande mutu nazo en charge. Yo zalaka. Ma chérie, je t'aime beaucoup. Mais comprends que je dois recadrer ta mère. Elle n'est pas dans le bon chemin. Alors, yaya soko yanteto katango. Tika biloko. Ozotika yo tika la. Natiki Je suis dans le droit de rester ici. Natiki. Pona mobali na ye aoboya mwana ya kofanda wana. Sylvia lobi basali déjà il fallait basala loko ye conscience na ye ezo fonctionner te na mobali ya mwana muke balobi non ya ozo sko charge bazongisi le mwana po azo charge ya mwana na ye moko donc buzoba oyo azo sala mwana na ye amona
Sylvie Koutou na noko ya Naomi Ngolela o eza papa JR ba réfléchissa qui bien ya ko zongisele mwana na ye ba bêtise na zo sana mobali na ye mwana ne asala et mwana na monango. C'est-à-dire que tu verras que non papa décor a aucune ko bimana mwana ya Naomi Ngolela. Mais azo bimana mama ya mwana. La fille nga ezamba liboso na moni na ngai na habité soki famille bota bomona ile sous tellement ba fille mais puis les kai belé. La fille pe na moni penza Poutine kuna zuela ka biso bana na ye na habité soki boyebi nga c'est toute la première fois na moni mais elle est aussi à féliciter parce que azokota na personnage na ye. Azo afficher elongi ya kanda ya bêtise o mama na azo sala o yazo sepela na ngote. Wow. Coaching ya Poutine. Voilà la grande famille, tout continue. Papa to sambela nzambe te na mokili ezate fo sambela nzambe to sambela ka pona mapangu to sambela nzambe pona ba bijoux to sambela nzambe pona mituka to sambela nzambe po to lata bien po to zana ba vie bien ya onde to sambela nzambe te papa baza baleki nanga o nyonso to mona mokili eze loko te to sambela nzambe pona bokonza likolo ngo tu monango. Qui est le président na likolo wana? Qui est le premier ministre? Président Zante ministre qui a mis la première dame? Papa Nzamba za likola nyonso papa. Laisse-moi ça. Boda. Je ne veux pas que tu viennes ici. Tu ne discutes pas avec moi. Tu ne discutes pas avec moi. Je ne suis pas ton ami. Allez prier. Et là où vous priez, mais elles ont tout, sauf rien. Et toi, voilà comment. Un Mwembo ne peut pas être comme ça, comme toi. Un Mwembo vit bien. Un Mwembo ne peut pas aller à l'église, demander quelque chose, ou soit à la prière pour avoir quelque chose. Papa yonde mtomona ki baza bien yo mona banka nde ba mona bi batnyos ba mona ki baza bien na spirituel baza bien te baza ya kobeba et quand on na yo otete ba nga bandoki baza bandoki nde baza wana spirituellement baza ya kobeba yo bebisa bango oboma bango obebisa mafina bango. Déjà je t'interdis de ne plus mettre les pieds ici et nanda kunanga kokota kate na ibsio mendiante. Vous allez dans des maisons de trucs, pour mendier. Je sais pas. Je maudis le jour où Nazaraki na maman na opona botayo. Dis, allez boda toke. Ne venez plus ici, hein. Ne venez plus ici. Mwana nini? Mwana nini? Papa te, il qui m'a besoin de besoin batté. Il faut que nous ressemble la table de baboti baza banjamba se na tombwi ngonga mususu lokola yo yaka abata yango wana kasi yo kote ankanda na motema te bino lipango sobo sambela te sobo comprendre makambo eleka te sobo za na vie de prière te bino nyonso na lipango un jour to bo comprendre comme trop tard, pas de problème. Merci beaucoup. Déjà dans le tableau ya Maria na papa na ye, il y a plus rien à dire parce que je crois que c'était hier na loba qui on a le week-end non. Papa Sergio a oké ozalaza peut-être motomi sala mabe ou azo supporter prière ya nani ya Maria te. Bando ki ba sepelaka prière te bato misala mabe ba sepelaka na mutu o yazala na présence nzambe te ou bien mutu asambelaka te ba sepelaka te. Alors na tableau ya Maria na papa na ye je crois boyoki liloba ya suka o Maria lobaki abanda ko lancer message moko fort et pas maman Marie Hélène Marie Jeanne Bololé a ébissé très bien. Un jour beaucoup regretté. Yoka papa zotu na mwana nzamba ngo depo banayi ko sambela apesio nini ozomona na loko ozo soki batali obo omona ondiri so pendenge nini so pendenge nini toza awa
bokanga déjà kaka eloko o Marie alobeli Marie-Jeanne Bololé ya koloba un jour bopesa nga raison. Papa Serge aza na place à sa télémi. Maria azoli mo sauver vie ya baleki na ye. So botali mingi aobeta kaka sete na baleki na ye parce que ayebi déjà eloko. Bino bato bolokendaka na église. Ya besoin envisager kaka keno etango osambela ozwa ndaku ozwa nini mutuka ba bien bandeko. Bokine papa Serge ayebisie depuis bana ko sambela ozwi nini. Ndeka place o ba critique peut-être ba sambeli. La Bible, la parole de Dieu nous dit: cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. On est à la parole de Dieu. Ce qui ne commence pas à oza awa. Ochola kapé bato bakendaka na église. Olobi ke non, église yango kane papa Serge atuniye. Église yango depuis kendaka oza na nini, ozwi nini. Kaba 1000 francs soki ya ndenge nini ba vie soki ya ndenge nini. Bandeko, toza na sa moyo. Cherchons d'abord les royaumes des cieux et le reste nous sera donné par-dessus tout. Là, c'est la parole de Dieu Zoloba. Toluka nzambe pona bo mengoti. Toluka na no royaume des cieux, toluka na no bokonzi likolo. Et nyonso ekopesa mela biso. Bongo te. Alors na bandeko oyo bino boza wana kaka pona ko lembisa bandeko bakendaka na église. Yaya luka elongia na luka bokonza likolo parce que monde to vivre awa il faut te préparer déjà bokonza likolo na biso. Bref, message déjà fort et bimi et pas Maria ya koloba keno beaucoup regrettaka un jour bokoloba keno na loba kité. Alobi yango na parabole mais ebele Marie-Jeanne Bololé azabato boyebi bato msala ndenge bazalaka. Bref, c'était au moins ça. Tolanda bandeko bo aimer bo partager na komi ko chiter. Bozaki na réunion na ndako ya noko nao na ye. Bo préparer likambo ale. Bo salion lokola yo yebaki te tout ça. Ezay bongo. J'ai pas dit ça, il t'a posé la question. Na vandisi le roi papa. Na tout nié ouais qui rectification t'es pas mon père. Ah yopé. Le roi mobali na ye. Na vandisi le roi mobali. Kasalina benge alina za tata na été. C'est que kasi moi no akoliti. OK ba mona bongo. Moi bona lo baneni. OK lo bane bongo tendo ko. Asa moi no. Ngana vandisi mama. Na otuna ye oya kilobi na butu to sololité. Na tika ki olala parce que zaki de butu. To komi tongo opemi. Voilà to komo ke na chita journée to sololati. Oye a no eba position te ezandenge ni. Moi no abandi ko finganga. Non seulement t'es un Mario, mais t'es un menteur. Oui, ok. T'as pas honte. Nami Sunayo. C'est toi qui non, vas Abanda. Abanda wana. Interdis ton Mario de m'écrire, maman. Non, Simbo. S'il te plaît. D'accord. Non, Simbo. Et là, on y a malongo za na mwa ba Simbo. D'accord. To so la non ti ya. Mwana. C'est parce qu'elle te nourrit, voilà pourquoi tu fais ça. C'est bon. Aux en réputation te. C'est toi qui vas parler. Zongi say a. Na solo la na yo na ye. Zongi say a. Nabi zongi say a. Na solo la et comme il a niveau oyo yo mbwa. Te ma kako. Te loko. Ngai baba nièce na ba neve na mikolo ba respecter nga. Mais moi noyo, encore un niveau loba na mata la ngane longibo. Je vais parler parce que c'est la maison de ma mère, OK? Et puis tu m'appelles pas ma carte. Ah, c'était non. Maman interdit ton mari. C'était non. Moi j'en ai marre. Donc on a c'était idée ça. Ah. Ingo ça casse. Donc hôtel sanga bolingo maman na mwana. Donc yo permettre que Gorine oyo ne me traite pas de Gorine. Crie à ma mère comme tu l'as crié dessus parce que tu l'as déjà vu. Moi tu m'as jamais vu en fait. Ah. Baisse de ton côté. Je suis pas ta femme. Laurent Lingal, au moins place mon nom mais maman.
décor. Mwana ya bato zobenge gorille oyo. Mwana sikwa suki siye na français yoka loba na linga. Wow. Botala niveau. Nani siko il faut qu'on condamne. Ce qui est zaka nani Naomi Ngolela te. Bana ba français oyo. Alobi lobela mama na lobela mwasi na yo parce que yondo bimana omona ye omona ngate. Yango kanda ya français kaka nde décor afingi mwana batu gorille. Décor. Et comme il loba na français. Déplacé moment kinga. Boyemi ki nota nota film. Ndamu kaka décor alobi loba na français. Na kwei na sena koseka décor. Loba na lingala. Hey nzambe na ngai. Franchement, c'était au moins ça la grande famille. Tous à la wana focus, tout là, tout là, puis dans mon tous à 33 vues et 33 K bandeko. Famille Libota. TikTok, famille Libota ya TikTok, please. Bo activer non. Bo tika ba makamususu tous à coincé na niveau moko pas comme possible. Nous sommes vraiment coincés. Nous sommes coincés, c'est-à-dire que non, tous à la focus. Naotaki ko yebisa na kanina no parenthèse ya promotion na koti siko na lisolo langa pour n'acheter bien. Famille Libota, vous savez, bêtises oignons sur les réseaux sociaux. 2 jours. Il y a garçon ou il y a bima qui oyo. Ceux qui sont disant Zuma. Ninga bima qui na makambo grâce. Pardon, et comme la bango moko le susu ba problème ya koswana. Na koswana kuna bazonge le susu grâce luzolo. Après kozonge la grâce luzolo. Mususu abimi soit disant que non na tiki nanga. Le quoi ba koma ki basala ki 2 personnes baswana ki ya ba chronifuati ya nani ya mama Loketo. Moko alobi Moura alobi a déposé nae ti bakoye la ba vidéo ya koloba nini ya kolakisa place oyo abana kofinga sila lorsqu'azaki na ngambu ya Belleville. Moi je dis merci à mon Dieu parce que tango azoloba keno atikala kofinga sila te tango azaki pas Belleville, c'est-à-dire que no Belleville abana ko autoriser bangote abana ko allowed bangote keno bofinga. Mais ce malheureux aujourd'hui quand monoko batuana o Belleville alobaka to finga. Oh boy boy, on est sans tout problème té. Problème nange zani ni la grande famille. Tant on est comme mobile abimi pour ne pas que le bakeno a déposé a lobby sur la okate. Bande omsusu ba matisi susu ba fongoli susu ba life. Pour na côté les melasiko Zuma, il y a façon où il a fonctionner, ça devient des trop. Et la majorité na bango balobi alongwana na les abakuku. Ebele balobi Zuma alongwa. Et suki wana te balobi moura kokende te moura ifwa zala wana. Maintenant chez nous famille Libota, on n'a rien et le ko ya kolia kuna ezate. Biso kutu toza na problème kuna te. Tango na lobango par rapport à koloba keno ba événement o biso toza nango. Toza wana pona distraction te. Alors, émission nanga penza ki keno na kolongola famille Libota to longwa na distraction parce que to bandi na bandeko na biso wana lelo te. Na sepela ki ne loko moko ndeko alobaki pour na biso famille Libota na okoti sango sikote je crois ta après-midi donc ça émission mso na okoti ça. Famille Libota na biso ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba chronimama, ba communicateur ya Belleville. Félicitations à nous parce que
malgré toza bato tobenganaka misusu mpe tobenganaka misusu mpe tobenganaka te, peut-être manque ya kozala banuméro et voilà mais ngai eza na bato ebele déjà nakini bacommunicateur mosusu akini vraiment tosololaka toza banuméro topartageaka et voilà et tosololaka vraiment tocontinue toujours na attitude oyo ya koloba ke non oyo bafélicité biso nango. Je vais préférer totikala nango bozaka na kotisa yango po epesa mwa epesa lisusu mwa nani, c'est-à-dire que non batalaka biso pe bayebaka swana te loba na onani biso kaka biso nde bakoni fati lelo oyo fingi omwa ba mususu oyo fingi mama ya muninga oyo fingi mobali ya muninga elekelanga biso na biso penza lokwa to finga fa maboma me to finga na biso metala baninga ata bana problème babomba ngo basolola na privé baswani na privé babebe na privé biso yo vando fingi mama muninga o fingi mobala muninga o fingi biso pe ba konfata style soni moko pardon. Vous allez vite comprendre que non batalaka biso balandelaka pe ba attitude na biso eza lokola nga mama BBC au grand jamais. Quand ndenge naza communicatrice na okyo loba ya Bellevue télévision, oui, il faut na loba naza communicatrice et na ya kolukela ndeko mususu problème. Donc yo salango te. Parce que objectif na ngeza pour na ya ko détruire batou te. Ce qui objectif na ngeza ya ko détruire batou. Peut-être par là na naza peut-être on a batiraema et voilà. Mais lorsque objectif nanga eza yango te, c'est difficile. Dans ma tête, je sais que non, il n'y a pas de communicatrice, il y a nani à Bellevue. Ou on n'a pas de communicatrice, il y a Bellevue. Bisogno sto salam moko, to bunde la mutu moko. Mais savoir na bisonde keseni, manière de faire na bisonde keseni. Mutna mtoza na inspiration na ye. Mutna mtoza yebi ninga bimara pona ko défendre Bellevue. C'est ça. Parce que balobi mosapi moko et tonga te bien le boko moko et sokola kelongite voilà et le mo bongo. Et sokola soki nzoto kelo mo bongo. Vous comprenez? Alors, famille Libota, communicateur, communicatrice, tous a toujours bon moko bongo et ça a bien. Et c'est le komoko déjà que non, et ça leçon moko to pesi déjà na batum sous parce que bataille la rabiso. Alors, et le ami balé bandeko, je vous dis, na seki na lembi na tongo. Na loba ki yango na lobi bandeko, to longwa na distraction parce que soki to kota na distraction. Ils ont mabé parce que nous avons beaucoup à faire. Événement il y a le 29 mars na showbiz ana eza salle où eza na 500 personnes eza na 500 chaises, c'est-à-dire que non eza nombre ya bateau où il faut kota na kati c'est 500. Pour votre information 500 personnes, il faut to beta sold out, il faut to beta sold out. Bande kwa diaspora nazo beta li sous société ya koloba ke non biso toza libanda toza na ba famille na Kinshasa toza na ba noko toza na ba cousine ba cousin bana mama leki ba nani voire même ata so toza na ba copine na yo ba ndeko ba camarade na yo fute la bango ba pied ba kende wapi ba kende ko kota na événement na biso ya le 29 mars où est 7e anniversaire ya Bellevue production oyo ba surprise eza ebele na katiwana. Déjà le 15 ba guichet ya ba billet ekoza déjà open. Alors bo kende ko sala ba réservation na bino. Please bandeko les diaspora biso bato ya libanda to se mobiliser biso nyonso toza na ba famille na ba Kinshasa. Oza na besoin ya ko soutenir Poutine na minicho pour na le 29 avril et le 29 mars pardon. Nga mama BBC na o conseiller yo so ko ta famille no mobimbo futeli bango ba billet ba kindi na événement wana ezala eloko moko ya bien. Bande kona biso pe akini omona bosombeli billet akite otindeli mbongo asombi ne billet te avandeli na mbongo akite. Ça sera mieux omi sombeli kaka oyebi kine zwa billet yango. Bande koza makambo te.
mais nous objectif na biso ezato sold nani banani salwana ezala sold out ba billet ezala vraiment sold out na pire esprit yango moni famille libota na lobi tolongwa na distraction na ba makambo ya ba mura ya banini pona information na bino boyoka nanu ndenge batelemelaki nanu zuma wana boyoka bino moko après na ozongela bino boyoka. À partir d'aujourd'hui, Zuma, tu n'es plus les tontons des Abakouk. En plus, on est nombreux, on est d'accord. Prends tes clics et tes claques, dégage. Boyoki, mais et ce qui wana te, prends tes clics et tes claques, dégage. Prends tes clics et tes claques, dégage. Bola basipo. Nabandeko nyonso to oyo bazolanda biso bonjour bonsoir nabandeko vraiment balingaka biso oyo bapesaka biso confiance napesi bino mbote place bozali c'est tonton Zuma tonton des Abakouk en tout cas napesi bino mbote soki vraiment naye liboso na bino ezali sur une message oyo eza vraiment profond mpona bandeko nyonso to ya Babakouk. Je suis venu devant vous pour vous demander pardon et pour demander excuse vraiment à tous les fanatiques à Idessi la Bissalo, précisément à tous les Abakouk. Dans cette affaire, n'a eu vraiment mon appel ébélé. Dans cette affaire, n'a eu vraiment mon appel ébélé. Serum effectively reduce dark spots. It like brights your mind. Voilà. Nasuki wana po nazwa maloba mutu nyonso presque nyonso te. Voilà l'essentiel eza oboyoki ya koloba keno aye susuko senga pardon. Nous on n'a rien à faire na kati ya makambo yo. Lorsque na glissé makambo eza po na ko interpeller biso famille Libota. Lorsque na oyo na eza pona interpeller biso famille Libota ya koloba nini ya koloba keno tokota na distraction oyo te tozana makambo ebele bandeko tozana makambo ebele bozomona to bozomona te famille Libota please na bolingo nzambe famille Libota naoki na kandamba moko nazaki muto okotisa eloko te mais na kotisi yango mpona ko interpeller biso famille Libota ya koloba ba je wana oyo ezoleka wana tokota na distraction wana te. On a beaucoup à faire na minitio parce que événement ezakaka moko ya le 29 mars événement ezakaka moko ya le 29 mars 7e anniversaire ya Belleville Production sikoyo. Lorsque tu as côté na ba bêtise malgré tant ba osala ba life na bango référence cible ba ozanga kotanga famille Libota te ba ozanga kotanga Poutine te to me mama na loenge oyo te il faut tout ça la sold out ya ba billet pour ça on est à 500 personnes. Salle wana eza ya 500 personnes. Mais façon nazo sentir c'est comme si que nos salles ekoki ozala ta mokie. Parce que ezana bato mususu. On soma billet boy maman BBC. Attendez. Nanga zo benganga héros. Bozolanda bandeko. Donc, émission dans ma famille Libota, je vous dis vrai, tout le monde a distraction. Événement on a mini choyo, il faut tout l'obéla, et ça y a le 29 mars. Parce que événement est à moko 7e anniversaire, il y a Belleville TV Production. C'est-à-dire que non, il faut batuba yo kalokito. Salle est à la foule. Donc, le 29 ana éthique. Donc, et lobby atanani a lobby que non. Après événement, tout le lobby là sous événement.
C'est-à-dire que non, avant événement, to bete lango c'était makasi et après événement, to lobela sous événement. To kolobela après événement, to kolobela lango pourquoi? To kolobela lango ya o ekolikawana et surtout ce qui to teki babiller tout. Babiller nyonso était kamé. Bozolanda. Po biso nenge toza wana na minute toza na air à distraction te. Franchement la grande famille. Franchement. Et ça coûte na bandeko nyonso ba komela kanga na zaka kandeko. Osali nde ni le 15 déjà ba nini nani ekoza déjà open pour nsomela bandeko ba billet. Na minute oyo c'est ce qu'on a plus besoin ti le 29 to le lisa ou encore to betelango c'était le 29 et après le 29 to lobela encore événement na biswana. Ba bêtise ou encore ba distraction ou bazo memela biso ngala lobango diable azalaka rizer diable azalaka mutu moko boye amoni déjà plan na bino amoni déjà ke eza boye pe ake ko planifier pona obimisa bino na présence na minitio ba voisin tozwa bango bongo et ba longola biso na présence te. Famille Libota, Tolanda non après nous zongela bino. Kinshasa réveille les esprits. Showbuzz est dorénavant le temple et le carrefour des artistes de grande renommée. À l'occasion du 7e anniversaire de Bellevue TV, Bellart Productions organise un spectacle 5 étoiles au Showbuzz de Kinshasa, le one-man show avec plusieurs cadors. Maman Kalunga, Aïda, Marie-Jeanne Bololé, Décor, Maman Moseka et d'autres fauves du circuit. Les femmes batteuses seront au rendez-vous en mode ballet instrumental. Sans oublier les clous du spectacle avec vos célébrités comme Bellevue Kandi, Annie Biasi, Gesho Engange, Munkina Dacosta, Marina Laba, Vini Malonda, Patrick et d'autres étoiles. Showbuzz ouvert pour tout le monde ce samedi 29 mars à 17h30 à $10 simplement, $30 pour les places VIP. Passez vos réservations sur 089 020 00 21. Une seule adresse au Showbuzz sur Croisement des Avenues, Colonel Monjiba et Boulevard du 30 juin, en face de la grande concession Utex Africa. À ne manquer sous aucun prétexte. Donc, eza événement moko. Façon autre que ça, les langues makelele. Et ça, là, que, batu nyonso batele, ma balle, que non, il faut qu'il y ait un événement. S'il faut que se mobiliser, na ndenge moko boy, ba o bazana ba idée, bozangi sape ko benga ka mama BBC te ya roba. Mama BBC na zana idée boy, e ko zanga kokoma na Kinshasa te, to ko benga bandeko na biso ya Kinshasa to bibota ba idée zo bakisama kaka. Nyonso na pona récite la journée na biso ya le 29. Mais eloko na eko bete lango sete makasi, famille Libota, please. Basenga ni suba pardon kuna. Bozo landa bandiko. Na glissé. Moi séquence à mouké, yande konenga eko senga pardon. Parce où allons-nous? Après bango ko telemela journée mobimba lobi ba telemela kiye. Mais il s'est permis à quoi ko senga pardon et lié ndongo. Parce que ya biso nini wana distraction. Famille Libota na bolingwa nzambe. Je vous supplie na bolingwa nzambe. Please. Botikanga nasa la promotion ya ba filme nasa la makelele pour un événement autoza nango ya le 29 mars. Parce que to yebi biso nyonso événement eza moko. Événement eza moko famille Libota toza la biso nyonso ensemble. Tout longwa na distraction. O nyonso zo le kana minicho eza distraction.
ya bo banda ko betelaka biso archive akoloba kino tango tozaka et pas belle vie tango boye donc vie na bino mobimba ndenge boza wana esclavagisme kaka na kombo ya belle vie. Soki ezalaki mpe non façon botangaka kombo yango ya belle vie nde bongo botangaka nzambe elingi ozala mpe bien. Famille Libota, please nakomi koshite émission na nga oyo ezalaki juste kaka mpona koyebisa bino cœur événement eza moko ya le 29 toza na film tozotala 4e épisode déjà ekotaki hier ya second choix na Candy Star. Je crois ce qu'il est loté. Si na habité sur la biso intervalle à combien de jours pour baba na koche la biso épisode o ekolanda. Non mona tina o toko tambola te. Netinga kutu na koka kutu te. Je suis coincé Nathalie promotion koto Nathalie le 29. Salwana il faut etonda. Sala nezanga mutu na otondi sango te mema kelele na ngai yosa keno batu baso baba billet sala ne tonda. Alors na minute oyo bo pesa biso temps tout ça la promotion ya ba film to beta tout ça la pe promotion ya ba billet wana été kama ezala sold out ce qui attaque non tu le 20 hours to yo ki pe ke no billet façon ezo kendele et bika abino mais na ndenge nga nazo monela sale o kezala muke na ndenge ezo kendele bandeko ça est ok kende muke parce que je crois biso ndeskoto bima na distraction famille Libota TikTok 100% TikTok plus go telema événement ezakaka moko ya le 29 mars 7e anniversaire ya Belle Vie Télévision. Ata bakoya koloba keno eza idée na bango biso toyebi vérité parce que le jour avion kutu biso toyeba ki déjà vérité que non pour nani 7e anniversaire ya Belle Vie Télévision production il faut ezalana et il faut basa et aux événements moko wana ko salema le jour ya 7e anniversaire on savait jour petoye avion tango ba publier avion nga mama BBC je savais que non eloko eza na kati avion wana eza affiche il y a le 29 mars na yebaki soki bolandi émission na nga jour avion ekitaki et jour to lansaki nani ya avion bolanda maloba na nga bo sentir que non mama BBC ayebaki que non affiche mutu ezaki na kati avion wana c'est-à-dire que non avion eyaki il fallait atterrir na affiche et informer mokili que non événement za moko. Please famille Libota, please. Na minute toza na besoin ba promotion, toza la promotion, toza la promotion. Tozo ça la vraiment promotion franchement tozo ça la promotion il y a ba film événement biso ya le 29 et réussir alors toyebi déjà na minute yo plan ya diable akolinga te to réussir na événement na biso ya le 29 alors biso déjà tozala déjà clever to renverser plan na ye ya diable. Biso toyebi déjà événement o ezaki loko moko déjà zalaka déjà tozaki bazaki basi ba planifier ata lelo bakoya basali iner na live akoloba balandeli biso na mona te loko o to tricher bango te eza makele la wenze botindela nga ngote akoloba mama BBC balobi to tricher est-ce que ngana koya kolobela nini wana oyoki kaka kuna ke no mama BBC balobi to tricher na yo moko penza okiko réfléchir te avant tindela mama BBC. Et loko nini ya malamu bakoloba pour un événement oyo ya le 29 baza na loko bakoloba ya bien te
bato mebimba bavandaka baokota en réunion mpona kobule ndenge bakosala eloko moko keno to bouleverse bango. Parce que na minicho baoluka plein par tous les moyens ti les 29 toza na bino awa. Alors nga mama bébé c'est ntango na obando ya ti les 29 ekoka nazo utiliser mutu na nga na boye na ba commentaire bokomela nga sepende ni la grande famille please no utiliser mutu na nga soki matière moko ekokota na koya na kotelemela yango me na yebi na mutu na nga toza na événement moko bino wana nde boza na problème bolongwa na distraction nga mama bébé c'est naza na distraction te na yebi toza na événement ya le 29 toza na ba film na biso ezokota. Alors, to focus, please, la grande famille. To focus vraiment, bandeko. Et que vous allez le komoko et que tikala, histoire. Botala ka ça la showbiz, ça sonne déjà. Tous na souci na biso ba communicatrice na bino botala kabiso na bino ba femme nani botala kabiso tous la focus on a koloba keno salwana il faut to tondisa lokwa nga mama bébé c'est na ya ko betela ngo c'était yo pe ndeko wana loba ngane na zabo ifuna bengi sata baleki nanga ifuna futela bandeko nanga ba biye ba kende zana souci wana c'est tout. Et à routine la maman bébé c'est matière moko ya koloba maman bébé c'est balobi kuna ba tricher bango kotine la ngango teza area keno o réfléchir lobi keno cousin nga moko avandaka na maloueka na somele pe billet ero yoki mutema pasi soki sali yo ndenge nini yana balobi boye bafingi belvi bafingaka déjà belvi ya sikezate o réfléchir cousine moko boye azalaka soki na limité azala soki wapi le 29 osa nini o na nyo kende na événement boye événement les événements moko vraiment à ne pas rater. Et cet événement n'est pas raté. Na biso to ya ko bete lango sete. Na yo kuno zota la biso. Na yo moko boule kaka vanda réfléchir do ba sala neza 500 personnes. Naza famille libota. Contribuer pe pour na sala na batu batonda na salwana. Suko za na mbongo no changer lo bata keno ngana lingi na ngata keno na kenata na orphelinat moko na zeli ata bakoko ata na nani na orphelinat na zio mwe ba jeune o baba ni à partir de 16 ans comme mata 20 ans OK kuna kaka na orphelinat soko engager mutu obi keno nazo ata 5 personnes ata 10 bana o baba ni à partir de 15 ans jusqu'à 20 ans 25 ans je crois bazalaka na ba orphelinat ba âge à partir à 15 ans comme mata olobinga na zozo peut-être 10 bana na futeli bango $100 na zoli bango ba billet ocheli bango soki moi mini bisana eke zui bango eke tiki bango kuna o contribuer na Belleville nanani na Belleville TV production il y a 7e anniversaire ba orphelinat ezebele ba hospice de vieillard ezebele ba koko mususu bazana bango mama kasi mususu bazana bango ba yanki OK kuna otalika ba ya ba jeune olobi oya oki kovanda na événement papa ochelika bango transport eza manière moko oyo o soutenir pe anniversaire 7e anniversaire o contribuer otali olobi keno ngana kena ngana na commune na ngana vanda na ngana limité na kena ngana commune na ngana ozo peut-être avenue tel na ozo bandeko boy na someli bino nyonso ba billet transport na bino yango oyo alors botoki. C'est ça, n'est pas idée au bout qui kokanisa siko pour salani tonda. Toza plus na besoin que non, to sort banane tickets à la sold out. Ba ope ba ko réfléchir à bi nazala nga la famille na nga nyonso na ozo bango nyonso ba kende. Oui. Na minute to sunga na bongo pour na 7e anniversaire. Vanda réfléchir bino batona boza toujours ana que non mama bébé c'est non na minute yo to réfléchir biso nyonso salwana il faut etonda akobenga nga mama bébé c'est ko sailanga ba makelele belé na minute no mutu ezo petenga na minute mutu ezo pété parce que il faut to lobela likambu oyo ya sale etonda ya le 29
Il y a le 29 mars, événement Zaka Moko, il y a 7e anniversaire, il y a Bellevue TV Production. Et à Rosa, il y a audio milai, réfléchir na famille, na oboza combien la bakini wana, parce que ozanga, surtout biso bato, il y a diaspora. Ozanga $50, $100, tozana on lelo, tozana on le 9, ti le 29 mars. Babiye ba wa noter quand on va partir le 15 ans, nanezo fungwa ma déjà. Guichet nanezo fungwa ma déjà. Ba orpheline ezebele bo bimisa bana wana ba orpheline ezebele bo ke uzobana na bo futela bango ba bani bata ba 15 16 bo batisi obi ke nonga na osala bo na ozula bango ta 5 bo ke bo futeli bango bo sele bo planifier bango kaka transport c'est dans les bons. Et ça juste idée na opesa bino bato diaspora surtout la famille Libota. Surtout, il y a famille Libota. Bandeko, nulle part ailleurs, événement Zamoko. Boyo kanam ka sal, showbiz. Événement Zamoko. Tour de contrôle, ici Bellevue TV Airlines. Nous approchons de la piste d'atterrissage. Demande d'autorisation pour un atterrissage exceptionnel à Kinshasa. Bellevue TV Airlines, autorisation accordée. Préparez-vous pour une arrivée grandiose. Like to request our flight attendants be seated at this time. We're landing in about 1 minute. Thank you. Sonité, papa ya borphelin, bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asikolanga ye, liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. Voilà la grande famille. Na fongo le bino bato diaspora, na fongo le bino façon bino pe boki réfléchir, façon boki pe kosunga ou encore ko contribuer pour na 7e anniversaire ya Bellevue TV Production. Alors sur moi ça la grande famille na komi ko chité, to longwa na distraction, to longwa vraiment na distraction, nga maman bébé na se sentir na za coincé pour na ba événement ngo, événement oyo, événement ba filmer koto yo. Alors tous zalana wana te pona baloba ki baninya ye wana sengi zumango asengi pardon sko banani ba obima ba buriki banani ba obima ba insensé sko ya biso nini to ke ne kokota kana ba makambo abu par là vous allez vite comprendre que non to kota na ba buzo ba olti. Alors la grande famille ba bon dimanche susu ba on a tout ici mité ma bolimbisa munoko eloba kebele. Alors ba bon dimanche to kutani susu prochainement. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.